Les qui Solange à l'objet appelle ça $850 pour na badge, pour na accès. Journaliste, journaliste ni $800. Si ba toi internet. Pas si journaliste internet $800. Appelle si $850. Ba toi NTPC pour na. Ba toi NTP bolembo na biso journaliste. So muto cash aibi. Balobanine cash ya mibi. Bon soki muto ya NTPC a volé. Baholoba président mais or que président Batou azalaki na été kolia isa ya bango kotonde ya bango suka nango l'artiste congolais maire pauvre. Merci beaucoup fidèle internaute de Dada International TV. Merci à tous les abonnés qui émettent cette émission. Plusieurs options avec votre humble servant Dada International. Quand des bomoni des gens des tous en noir et ça tous en morgue il y a ngalier et il y a 51 bonjour papa, il y a 51 le lot et ça jour il y a sorti il y a corps. Il y a Maman Nabiso, Ndeko Nabiso, artiste Nabiso, Solange Mindondo, au Atika Kibiso, le long déjà jour il y a Kolongola Cornaye, na morgue, il y a 51 heures, tout ça là-bas tout tellement eza ebele, kokende na RTNC, Kolongola RTNC, tout kokende na place des artistes, après place des artistes, toke na place Abandai qui kofanda. Après toke na résidence familiale nde toya ko exposer corps na martyr toza awa eza pinza esengote toza na mawa mes condoléances na famille artistique mobimba o ba otala biso partout dans le monde entier mes condoléances pe na famille biologique na ye merci beaucoup na Nathalie Capitao en direct de London ma chérie bon séjour à Kinshasa pour na soutien na yo merci à Maman Bonheur Sandra en direct de Lyon pour na soutien na yo merci na Niclette Mosengo ya Olivier Mosengo Oyope Azaki Anakata Kinshasa je crois bien zongi déjà ma chérie donc merci pour notre soutien vous allez toujours brancher et abonnez-vous massivement à Dada International TV toza awa to me camper pour le artiste na biso ngonda peta bo libérer bo kanisa pe artiste ba chaîne à télévision poto les artistes mères pauvres mais na YouTube wenze bon témoignage na témoin de Jéhovah mais pourquoi bolobi témoignage to ba témoin na bandi bato belé ba ici binongo c'est la même chanson moi c'est moko bien gentil mais ça qui pas seulement gentil soko lingo be banana mindondo bima libanda ya musala ya scénario to ya schéma oyo ba pesi na balé oh syndicat Dadidi Kambala oyo mutunanga to bundaka na ye makambo ya ba droit ya ba artiste Dadidi Kambala to mo na bengi syndicat donc un des présidents de la syndicat non c'est l'émission hein. Merci syndicat pas dans la question non il y a déjà mon continent na syndicat Oroloba yangwana za bongo merci c'est syndicat Dadidi Kambala soko lingo kutana mindondo apesa ki a distribuer ki yo apesa ki yo rôle au rendre yango te ah boni boyeko biso ambula to sera ta musala oyo yoko opesa ngo to suko bengo artiste andenge nini nga comédie monia mondenge lié yo okanisa ke sur scène ton a répétition akobomba kanda wana Mindondo n'était pas seulement gentil oyo nyonso si mesure avant okende zilangai azaï non seulement gentil na vie normale très respectueuse atwanga nde baloba ko mutso akufya ko malamu te na carrière Mindondo na carrière na to tikelo kuta na place mon côté oyo ngai na Mindondo to potani na dialogue contre sans souci na 4e épisode na kendaki pe ko jouer comme avocat ya Masumu na zalaki kuna eza na répétition eza la jour la production na pays du peuple to tikala ki kozwana na été bango nyonso kaka bien so ezalaki bien te mobulu muto ozali ne bien te na interview pe na ndimala te ngaba pe na ba caméra linga ngote do tinde botonde belebo moi les interviews j'aime pas mais son andimi na témoigner c'est parce que za Mindondo Solange a garder respect makasi vis-à-vis nanga et sa mort c'est une grande perte na niveau ya art Mindondo artiste na grand A parce que oye na balé okutaye Mindondo azaki scénariste azo koma azo sa distribution
et Azaki actrice. Mobini peut créateur, il n'y a pas de danse. Solange, grand artiste. Je vais applaudir à la fin, au cas où tu as aussi sa c'est le moment. Il y a beaucoup de Moussala Salaki. Ce qui me tourne sous préoccupation, je suis à votre disposition. Solange, grand artiste, mais il y a un problème, président. Vous allez dans la organisation, organisation et à Bobsec. C'est leur famille, parce que les journalistes professionnels, n'importe quoi, tu as une source, tu as une famille. Il paraît, organisation, les amabés, détournement et un bon moment, le côté de la Kadi. Honorer bango comme il faut n'ayez valeur naie et na Congo ezaki bongo te. Est-ce que vous connaissez quelque chose en rapport na likampo? Malheureusement mutu ayebisaki yo apesi yo ba précision te po yo moko mutolobaki oza journaliste enquête olopesanga précision lobi il paraît. Il paraît et comme il doute. Mais il y a famille balobi boye. Comme ça on a répondre. Papa Ngaloufa, biso to ça qui intervient à Patrick, maître avocat, aza petit frère ya Mindondo, a lobby qui a payé na part na biso presse. A payé ça qui $850 na comité ya une PC pour ba devoir presse na ba moyen de transport na coupage na bango. Mais sauf que nous la presse, to tikali komona yango. Et toi, tu fais partie du comité lobbying. Voilà. Maintenant, c'est ici que je vous renverrai. Parce qu'il y a une commission en athée. Je œuvrerai à distance. Qui plus, na côté presse, la chaîne Nabiso local Awa. Beaucoup d'entre vous, toujours le RTNC, permettez-moi de citer certaines chaînes. Voilà, limité dans le secteur Rwanda. Mais il faut poser aussi la question à Patrick. Là, je suis sérieux avec ce monsieur qui nous a salué pas comme possible. Et il nous doit des excuses. Mais à l'Oba, quand il a remis l'argent, na ANTPC. Il a remis cet argent auprès de qui et quel a été le document Oyo Baton Tang Bazu Bapesi. Parce que le montant est à 850. Moi aussi j'apprends ça de vous. Si on ne nous a pas donné cette information, na niveau à comité, na yawa devant la télévision na koloba n'importe quoi makamunga éviter. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que je vous renverrai auprès du président Massoumou. S'il voudra bien vous recevoir et vous répondre à ce sujet. Donc je pense que déposer Bambongo à M. Patrick, moi je ne faisais pas partie parce que Babiloko, Yamatanga, souvent, moi, je me tiens à distance. Soba Senga président, Kende telle place, Loba tel message, n'a me limité wana. Ce comme le Kamboya Kongo Lambongo, eh bien, Mouto Kende Koti Kambongo, Azana Kati. Mais information aux OPC, il y a 850. Nazana Ngote, s'il vous plaît, et au nom de Dieu, je suis un chrétien pratiquant. Merci de l'information. Ngaipe Nako Tuna. Mais c'est de votre droit. Moi, ça m'étonne, les amis de la presse. Un droit qui est à vous. Si c'est moi qui confisque votre droit, mais bon, pensez garde. Il y a un lobby que pese ke una maboko ya nani et comme libinoté ndengeni. Et puis il y a Patrick Tangazolo babongo. Il doit aussi informer na mudabe que na uti ko yebisa bata presque ba comme pas na opesa bango mbongo na bango. Lui ne fait que parler. Mais aloba pe ba monter en 8. Na ba contribuable. Tel a amené combien tu es matin. Ndenge maman tu n'as pas que matin gagnant sur ma contribution bah tu es sali autant. Te. Mais est-ce que soir n'a pas ça qui. Pas dévier, pas détourner. Aujourd'hui combien? Patrick doit répondre. Raison pour laquelle moi personnellement après tout ça dans l'essentiel, tout kunda ma fille Solange, on a union surtout sont des pourparlers.
Je vous remercie frère pour l'information parce que tout à l'heure, je serai aux côtés du président Masumu pour lui poser la question que Naouti vous allez interpeller la presse, Naouti n'a pas Patrick, pas tellement parce qu'il y a ces bisibino, on a fait tout na bateau, bazali na commission, parce que nous avons un deuxième son de cloche. Le premier son, je l'ai écouté auprès de vous, et le second c'est auprès, il y a le président Masumu, il y a le président Elombe, Bodo et les autres, ceux qui bango pe baza au courant, il y a Makambo Yowana. Je suis à vous, une dernière question à la fin. Tout le monde a un obsèque nyoso, il y a bateau baza populaire. Basalaka, bosali commission, moko na commission, on a pe ba intégraka presse na kati. Et en plus, va voter à budget. Poto kunande konabiso par exemple, il y a papa Tshisekedi 1 million. Il y a papa Nabiso Lutumba 250 000 $. Mais tout le monde a contrairement à un TPC, qu'est-ce qui ne fait pas ça là à un TPC aboya ko collaborer na presse parce que ce presse ça y est il faut bosson badge autant, il faut bossa la boy presse soit lobby tout ça l'interview na masum. Non babilo qu'on a je na katio. Yo presse. Ça c'est quelle presse? Ça c'est quelle presse? Presse en ligne. Presse hein? En ligne. Presse en ligne. Et en ligne. Contrepartie. Mon travail est toujours en partenariat. Non. Contrepartie na yo tcharango wapi. Contrepartie na yo faut y avoir une association non. Tant yo ba foto na suka sanda na auto réclamer awa. Ba view wana tambo télécharger likonde kota. Donc dans 8 minutes na nga awa. Et c'est une presse. Kolia isa ya bango, kotonde ya bango, suka nango l'artiste congolais maire pauvre. Papa, budget est à la casse que ça gouvernement. Budget est à la casse que ça gouvernement. Ndebiso tozali il faut banda kobeta kokoko. Songolo akufi, tozana moyen ko kunda te sunga biso to kunda. Siko budget wana ba kopesa ke ba ke la presse a droit à autant. Budget on ba kozela ngwa. Si Patrick a pu donner 850, posez-lui la question où est-ce qu'il a trouvé l'argent. C'est pas à nous. Biso za na mbongo te tozana caisse te. Moni presse en ligne. Boya rappelle moi fin du mois bi bon. Partenariat, nous travaillons en partenariat. Partenaire au Talabon. Là déjà Naya personnellement. Papa. Naya plusieurs fois pas président Massoum président. Ngana yebi moi na moko. Il y a presse en ligne. Oh on a joué tant il y a prêter tant dans sa interview en ligne. Celui-là vient à toutes nos réunions. Oui. Et qui bomba. Wana ceux qui passent cotisation à PSI cotisation. Comme toi déjà au départ, au cotisation, donc c'est que aux anabolingo moko manifestera vis-à-vis nabiso. Mais na koyaka komitika boye pa bato bali ya mbongo suka sanza na monete lianze kotinga balongoli esali mo tétanos ayembango poye ba tétanos koti ndeni puis ya zumbongo ndeni bokozwa na oyo biso to kozwa tele ote na suka sanza za mo ya passe na beta to beta nati ya betinga imposer batu nyonso basala bino banani batu bazana ANTPC bazo exiger ba comédien bosala obino mutema je ne crois pas. Je ne crois pas que ça m'a bon. Ceux qui te ça m'a bon, bah c'est pas n'importe. Ndé to tika qui lemba à manifester. Et biso ANTPC to financier qui lemba. Bon, et moi nous vivons des beaux financiers. Et moi nous vivons comment? Mais là on dit moi ba comédien musubana. Non, mais pas de problème. So batindeli biso lettre d'abord officiellement. Lemba tindeli biso lettre na officiellement to financer lemba. To financer lemba projet nous a quitté ko bolela ndeko na bino. Nakoyoka. Est-ce que nous avons mutu na ebité? Est-ce que nabi qui na reconnaître bango te? Na lobi na yo que ceux qui est-ce que biso to soutenir d'abord nous aimons vivants tandis que bango kutu bazana na piakera ça te? Ni yango kupa WhatsApp. Na yanzo benga kupa WhatsApp. Ah mais non c'est bobulu ka mutabengi yango ngai wana masola lokuta oyebi modero te mona ke na télévision modero za na ba genre wana te oyo lingo me mai NTPC ezumbongo ya mamo livre au seul organisation ya matanga sans point important pour contacter ba famille. Ce sont des fausses informations. C'est des fausses informations. ANTPC ayaki pa ya famille a sololi na famille.
ANTPC rien à voir. Il y a Golia Moé. Toko ça 30 lettres. Belém sous 4 personnes va répondre. Mais nos familles bobi qui toko ça qui 30. Et puis batongo toko ça ba lettre baza batumo baza ba renommé. Soit c'est le logo na olinga caméra ça là. Si ya elo mo eza cache donc et mona ba to luka to yeba nana zoki yango et osali bongo po anini. Mais bien sûr caméra ko ça la mena kata enveloppe caméra ko filmer té. Caméra ko mona ka ki muté ko déposer moi enveloppe na RA ko donc ça elo ko pesa ki mena kati wona kata enveloppe ça secret ya ba NTPC. Enveloppe ngo eza l'enveloppe ya majité po mi koti sa mbongo yango moko ezala ke muto akoti sa mbongo na kati oya ko loba ke na koti mbongo tano. Yamode. Oui maman. Idée oyo ya bana artiste alemba balela Mindondo à part batie ba uniforme na bango ba batch na bango ANTPC na ba association mususu ba artiste ba yamba ki ngondengeni. Bon ils avaient un problème de compréhension, ils avaient dit oui, ils avaient dit dire mais il fallait qu'on fasse comprendre bango très bien. Donc faire comprendre nani plutôt ANTPC et ba comprendre biso pe ba financer biso bana lemba. Voilà. Merci. Eh bien, on va mater parce que na ba réunion que tu n'as aucun été. Na za pota na aucun été, na kende ka 2 fois, na yoki mambambongo wana te. Après na yoka na ba réseaux sociaux et tout. Donc on a évité. Na za vraiment na attitude nini président to ba chef mususu ba association mususu ba senga na ba artiste balila ndeko na bango Mindondo. Na mawa toujours. Na mawa toujours to lela Solange, na mawa to landa lokolo oya azalaki nango. Azalaki soki muntu akufi azaki actif malheureusement lelo azate to raté dada yo yebi ya Solange na moment oyo terrain oyo toza nango eza terrain ya Solange na moment likambo ndesika Solange alexaraki ele na moment likambo na moment ba problème nde Solange alexaraza nani wana moi lipapa ne assez na moi liputa na ye soka kotonga pe libaya na ye aosala musala azolela ndeko na ye souci na ye saka musala la ye le kabien ndeko na ye akundama na honneur et tout donc attitude yango mama via oza muta commune mususu organisation ya bana lembe bimaki ya NTPC bimaki ba association belé ya ba comédien oyambaki d'abord idée wana o bana lemba bazui ba s'organiser ba mitié lokola à part par rapport à l'artiste mususu bakufa tomoni lelo artiste Mindondo akufi bana lemba ba s'organiser à part par rapport ya bana mususu yo yambaki idée na luaki idée wana parce que aza artiste lemba abanda musane na lemba pour moi ce n'est pas un problème ezara que fallait kaka koyoka nezala eza nango problème te bana njili to mona kiti tango papa nani Lutumba akufi bana lingwala bazwaki makamna bango malgré azaki ya mokili mobimba et ça nango problème te pour moi il y a pas un problème donc to sepela ko tuna initiative wana et souci na biso basalango na organisation moko ya malamu na suka to beta maboko surtout et là on a quoi koloba yango wana. OK, merci beaucoup. Organiser pe pona ndeko na biso tola talolenge tolingi tola kisapeke na lemba bomoko na kati ya musala ezali. C'est pourquoi ngalo kwa nazaka mutu ya ko soutenir bolamu na kulutu na ngai rock bodo ndenge pesa kinga pe t-shirt na t-shirt oui nzana slogan na bango ezake na lemba musinza zate ba combien ngwa te mais sauf que vraiment na makambo nyonso o ba yibi ba sali boye moi lemba zate wana penza koba alimisanga na moi alemba te na bo tanga bakomba kulutu musupo ngai masano ezana na nzoto et koma o maîtrise sili na ngayo so batu musu ba sentir pam. C'est bon merci président Saïl o rimé ezota molage papa masumu alembo ya matanga ya mama Solange Mindondo. Mais obilelo baloba muyaka moko afingisa bayaka nyonso lelo soki mutu ya FCC aibi balobani FCC ba mibi so mutu cash aibi balobani cash ya mibi bon soki mutu ya ANTPC a volé Baroloba président mais ok président Batou azaraki na été omoni président Batou azaraki na été donc alors président Rock alingana ba makamba boete donc botu na ba question mususu
En tout cas, ngai na bane kondimate ke mbongo wana batu ba yibi yango. Mais tant nga mo bena landi maman Ariette wa mu yemoko akititi na famille abi non. On m'a piqué de l'argent. On m'a piqué la lingala, ça veut dire. Donc, Bachubingambong. Baïbi. Tout soigné malobate. Baïbi. Non, comprenez ce que les lots. Pour la nini. Biso au monde à vide. Tu vas au monde à vide. N'a lisanga na biso. Mais ce que tu me dis, mais pour la nini. Qu'est-ce que c'est ça? Et là, mais pas tout bas tinga makawana. Nzoka ezaki pona bakaya boye bayiba bino moko bomoni. Donc ngana osenga en tout cas na hymne national il y a NTPC baba qui s'appelle voler n'est pas bon. Balon la batika ka te que oh tous ensemble pour la cause moko bete moni. Donc voilà. Il faut qu'on dénonce. Ma belle a besoin de ce qu'on y a. Quand quelqu'un dénonce pour na batuba comme à côté na ordre tout ça bang mboke ko changer ndenge nini soki batuba ko ko dénoncer banti comment la maman Ariette wamu ake ko repé sa enveloppe pe azui miko pour le baké asa dessus comment donc vraiment tous les Mindondo tous les comportement ya mabe toujours baté ce que tout ça hein Yangwana, Tikana profitata, Nala tata uniforme à Lemba. Mes condoléances, mon confrère, grand frère, oncle Kandé Nalouba. Oui, mes condoléances aussi, pareillement. Ozala qui n'a pas presque ma réunion sort, activité sort depuis de fin de Mindondo à Koufaki Tilelo. En close, et l'on nini oyo retenant takito, ozala ba regret par rapport à ma camion sur organisation de Ngezoli. Regret d'abord ESA parce que ANTPC, Association nationale des théâtres populaires au Congo, dirigée par le président Masumu, Balinga a collaboré na Presté. Pourquoi? Dans le 21e siècle, ESA le seul association où il y a collaboration na presse. Et Bisso Presse, Bisso Manadi $. On a eu à réclamer cela dans la famille à Solange Mindondo. Biso to à presse. Normalement na musala bo il faut bâtir la biso na ba événement nyonso bâtir biso moyen de transport, bâtir biso coupage. Mais bango la famille ba okamo. Oh, mais biso bango ba sengi biso budget to pi bango $850 pour la presse. Mais comment ba peut-être que la bino sous ba badge. To ya to tuna bango, ba limité to tuna bango et comment on dirait que to manquer bango respect. Vous comprenez banani parce que na moni au sololi na papa na biso ngalufa apparemment aza même pas informé. Il y a une nouvelle pour toi, vous êtes intelligent, vous êtes le président Alpha, vous êtes le Patrick par rapport à l'association. Pour nous, vous avez la vérité. Patrick a pesé de son poids. Alors bien que je pèse mes mots étant avocat. Que n'a payé $850 pour la presse, n'a payé $240 pour le protocole. Il ne peut pas mentir. Sauf que Ngaloufara c'est un sage. Un sage. Devant la caméra comme ça, à certaines choses. Mais en aparté, vous comprenez? Même à NTPC, entre et dévoiler un secret d'une manière ou d'une autre. Vous comprenez? Ça ne vaut pas la peine. Si vous êtes face à la presse, na comédien limba bordeaux banan. Bon d'ailleurs si on habite ça la démarche coutana ba mikolo na coutana président Masumu. D'ailleurs c'est que on président. Na logique des choses, beaucoup de la presse a somba badité. À lobby oya kokyo loba. On a déploré parce que tant que bango NTPC ba linga ko collaborer na presse ba ok libosoté. Vous comprenez? Tant que vous collaborez na presté na bango libosoté parce que na 21e siècle kolobake bino kutu ba journaliste internet mais actuellement c'est l'informatique qui domine. Mais en fait ngande na remarka internet quand même tout ça. Net ici ko bango ba sa ba interview chaîne ni journaliste ni ba moni ya télé en clair. Ba moni papi mboma ba moni Tony Kokwa. Ba moni Nati Lokola. Na mona ka ba journaliste presse en ligne nde ba envahira. Mais ce qu'on bino na 21e siècle obolobake bino kutu bato internet ça ne vaut pas la peine. Tant que NTPC ba collaborer kana presse té ba sa mambo malonga té. Ozoyoka dada ba sa mambo malonga té. Et ngana pesi bango merci parce que papa ya Solange Mindondo, papa Ngolo Mingi, na maître Patrick Ngolo Mingi, ngane mutu na bando poser ba question vidéo moné tamboli.
il a affirmé, alors bien je suis avocat, n'a affirmé que ngai na pesi bango $850 pour la presse. Presse ya to ana mitukate. Ngasko il faut na diembele pas chic, na matala mutuka chic. Il faut na diembela na babis na biso ya bana lemba. To matala bisa bana lemba. Et les autres ça fait pitié au monde la presse boye pas a comme luka ya memanga ya salabo, ça ne vaut pas la peine. Tandis que budget wana se ba benga e biso babi bino presse e senganine. Na ba bon, joue corps et messing biso moyen de transport. Joue paye enterré sing biso moyen de transport. To pe na biso, c'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses. Ça ne vaut pas la peine. Et à cet effet, nous avons des journalistes et la presse en ligne, des caméramans, des monteurs, l'appelco est là. L'union fait la force. Appelco, c'est junior parce que ce qui appelco est zalaté. On a besoin que tout ça, la organisation très solide. Parce que ceux qui ont un moko, croyez-vous que bango bako sala que non, au boya na matanga te so sombi ba $10. Mais to lexa bango même na bateva awa. Toza quatrième pouvoir. Nazolinga ke ba journaliste et la presse en ligne. Presse en ligne ba yeba ke biso toza quatrième pouvoir. Biso ne mutu to sala promotion lelo président de la République akoma président Nengaza aloba ngoyemoko. Les 3 menga nazalé na Béatrice Hôtel. Et ça qui journée mondiale et la liberté de la presse. Le président Facha Lobi presse à sa 4e pouvoir et moi je vais peser de mon poids. Presse à son la pouvoir nesi kanaye. Mais je m'étonne que bato presse ali ba omiye baté. Oyoka muto tune yo zanan on a journaliste internet. Comment tu te présentes na journaliste internet? Junior Mowa bozana na journaliste. Au sala na chaîne et comment et les caca dans les médias en ligne. C'est ça la présentation. Ne pas journaliste média en ligne, batanga na ifasik, batanga na animation culturelle. Ne mon abisopeto tangi. Ne mon abisopeto tangi. On a des journalistes encadrés par Bambiaka. Le roi Azanango iné na kati a commis journaliste. Il le fait aussi bien. N'a pas par exemple Ndi la Fanan. Ndi la Fanan azaki est licencié en économie. Mais Ndi la Fanan a coûté na ba expert ya RTNC kuna na nini na Kisangani. Ba encadré Ndi la Fanan comme journaliste. Serge Kaimbe, honorable Serge Kaimbe, assis ça na IS7. Mais il est formé, il est devenu journaliste et qualifié. C'est un peu ça d'Adan Nenga Loba. Merci par rapport à l'organisation Oyo. Les kaki na moni peresite ça tellement manqué si bisonyo sopé bana lemba pe artiste à lemba organisation Oyo ya ba polo otolat donc na bato NTPC to ba association mususu ba comédien pour na yo idée o d'abord o apprécier ki yango tango yo kaki yango ubete ozaki na ba regret pour na ba artiste mususu nde bazo déclarer ya ba commune mususu ke eza division njili batunyo so balela ki preuve ane ke balongola ka mundu eri na njili ba kolele na lemba pour na laksa ke aza muntu ya batunyo so mais ba artiste ya lemba balingi basala moi division morobo. Qu'est-ce que tu peux dire par là? Mindondo pe balongole na lemba ba kolele na stade de Martyr. Martyr eza na commune à Kasavubu et Kangamina commune à Kinshasa, koto pe tali ba lingwa la kuna. Mindondo pe balongole na lemba ba yo lele pe na Martyr. Ne balongole mundori na njili ba yo lele pe na commune à Limete na Fikine. Ozo comprendre? Eza na ngobongo aza mutu abatu mais o lemba sali eza devoir à domicile. Ba commune musupe bozalaka soki artiste ya commune abino akufi bo se sensibiliser bo sangana. Omoni lemba lelo na moni batu musu lelo ba ye na groupe bana lemba bana lemba te. Mais ba moni ka ke organisation eza malamu ba ye pe na ka ko s'affilier. Coup de chapeau na Modero, coup de chapeau na Gesho, na Suzimomi, na Milo, na Makalunga, Mayonnaise, président Rock Bokabela Bodo, mon papa, et tant d'autres. Et aussi Yangai Motema, Mama Top Wato. Coup de chapeau na e. Donc vraiment organisation, eza super. Non, tout le monde a été, baé na ba bis na ba, baé na ba mituka na bango ba loué boé. C'est ça. C'est des lemba. Les artistes de Lemba, leur Solange. Donc, père à son âme, il y a un abisso, maman abisso, il y a Solange. Totika Lobo, ça n'a jamais, parce que l'œuvre est tellement géniale. Tobo, ça noté, Nazaki révélation, moi, pas Président Rock. Président Rock, en 1998, Solange Mindona, Abima qui groupe, Abima meilleure danseuse, il y a ballet. Solange Mindona, Bodonda, Loba, na télé 50. Na groupe nae.
donc meilleure danseuse ya ballet na 1998 mais biso tozalaki informé te sur yango donc aza n'importe qui te molimo ne pe manakimia malgré tiki biso très tôt. Merci beaucoup. Merci à toi clin d'œil à Chic Moukadi mon ami. Ah oui, parce que d'aucuns qui ne la connaissaient pas, bon, peuvent la considérer comme étant une simple fille comme ça de théâtre. Mindondo, c'était une valeur. D'abord, en tant que danseuse, elle était au ballet national. Le ballet national, c'est comme les léopards. Merci, ok, c'est merci vraiment pour la considération. Tu n'as pas merci. Donc, Mindondo, c'est une artiste de l'État. Elle est comme les léopards. Parce qu'elle a joué, elle était dans le ballet national. Elle était comme actrice dans le groupe Salongo de la RTNC. Je pense que c'est tout à fait normal que nous puissions lui organiser les obsèques dignes d'une artiste nationale. Voilà. Okay. Et on peut dire que l'État congolais a honoré l'artiste Mindondo. Pardon? Et on peut dire que l'État, non seulement les artistes comédiens, mais l'État congolais a honoré l'artiste Mindondo. L'État n'a pas honoré l'artiste. Jusque-là, le ministère de tutelle n'a rien fait. Mais la RTNC a honoré son agent, l'État national aussi. Et voilà, ainsi que les gens de bonne volonté, notamment Maman Olive, qui a toujours été avec les artistes, qui a été la première à faire un geste de cœur. Il y a aussi Maman Denise et voilà. Et puis d'autres personnalités. On a été, personnellement, on a été voir le ministre l'honorable Koko Nyangi nous avait appelé pour donner son enveloppe qu'on avait aussitôt remis à la famille. Et donc il y a des gens comme ça, des amis de la culture, les fanatiques qui... Mes condoléances. Merci. Pareillement. Merci beaucoup. Les questions tant que si le gars m'a la lemba, Moussel Zazate. Na évité ce qui a au colo d'abord pour n'en colo bani. Moussel c'est la lemba zate. Avant-hier la lemba base. Tant qu'il y a un matin et tant qu'il y a un lemba, tant qu'il y a et tant qu'il y a un star sur internet, le mec a posé ça na bien ma mère na lemba. Yo ko na lemba. Le mec na ça soit initiative Oban Lemba Bazwa qui est l'artiste na bango basali ba organisation ba polo otolati bato NTPC bazaki na organisation na bango mais moi ba makele les alaki na mike yoza star à YouTube ndo tu koloba awa okoloba nini par rapport ya makambu nyonso elekaki ba pesaki ba chroniqueur ba journaliste internet mbongo wana Patrick leka Solange alobi ba pesa $850 pour na ba badge pour na accès ba pesa journaliste ni $800 si bato internet ba pesa journaliste internet $800 ba pesi $850 bato NTPC pour na maboka nani bato NTP bolembo na biso ba journaliste ba pesa $850 pa NTP transport pour na ba badge kizo kuna alobi boye aboyinde batekela bato bachi ya presse po bakoba koteka ngo misusu bakosoma 1000 francs misusu bakosoma 1500 aboyi po bachi oyo alobi boye abi oyo asombaki batch aluka ye baluka moto atekelaki po apesaki mbongo ya presse bazwa badrone bazwa bacho bapesa ofele na presse basala bazwa bisi ya bato ya presse aloba ebongo donc moto ya presse ozwi badge nazwi nangelo te mbongo epesama na makongo na bino na bato ya théâtre toyeba mbongo epesama na bato ya NTPC ndenge Patrick alobi mais bato ya NTPC pe babi bamoni mbongo wana bon ça reste à vérifier na ba so matanga ipakundi poto bon on va pas so ça na nini bon ako ba moniteur koto ba pesi moko to ba moniteur donc dans la shot et to futa ba transport na mbongo na bis to mataka na mitu ko ba to ba za ba mitu. OK, merci beaucoup ma chérie.